Merci bandeko nyonso balandi ya KMB News chaîne na bino bopona na loba toujours na likanisi ya mona mboka Jimu Kendeza évangile bato bakoma 4 évangile bakomaka parce que bazana Jésus Christ biso na Jimu Kendi ezali libala o ya biso na Jimi na population pona ko informer bino na sepeli bandeko na ngai nyonso partout bisika bozwami toujours na KMB News bolobaki na ngato solola lelo bo mona ke naza poser parce que na tamboli ba congolais ba bengi partout na Asie na Océanie en Afrique na Europe wapesika mama Melanie azana Montréal mama na ku chaposi kozali na KMB News na pesi mama na ngai oyo Mosa Ibrahim patron Ibrahim mama na ngai mwana mama Lili makako benga na Londres alobi tolandaka meto landa li soute toki uzungi oui na zungi ezali pona ko informer bino ba congolais na ba congolaises aux étrangers bolobi bozo za ba information na lingala mais ça bien Jimu Kendi mutasala idéologie na philosophie wana ya bozo ba info ni ailleurs kaka na KMB News ne bozo ba info na lingala parce que lingala ezali langue opprimée partout bande kunanga batuninga na Londres mama Anita Mosia Ibrahim patron Ibrahim batuninga balobi mais balobi ba congolais social ekomi na matadi sujet na ngai lelo za deux sujets seulement ya Vital Kamerhe Karunini wana bakombo za ebele wana mulai ko landisa so bakomba ba congolais na ebite bolobi ke deux sujets na sololeza ba biloko ya social et Thompson na ba soso na histoire ya Vital Kamerhe eza bien to beta mosolo ka mibale wana comme ça to kota mwa bikota kota mike na émission na bino bitambola tambola bolobi est-ce que ba Thompson et mama Anita na Londres kuna lobi ba Thompson utaki na mibi soki eza na matadi bango ba congolais na étranger batikali kolanda ministre économie teki apé sa planification ya biloko ekomi pona social à peuple congolais ngape na ko profiter ko loba boy ministre économie na ebite soki na bureau avant d'agaga mais biloko wana ezalaki projet à chef de l'état pour le peuple d'abord na lobaka na bino na professeur na bi facho tozo négliger lelo lobi to komona pierre angulaire bato bandi ko poser la question oh non social le peuple congolais ate na loba na bino social ekoya nazalaka mage du roi nazalaka prophète ya malédiction et bénédiction na loba près des jours na ebaka te biloko ekokoma ekomi na matadi mama moko Anita Mosia Ibrahim atuninga na Londres na Manchester alobi est-ce que biloko ndenge yaka pendant durée ya temps eza biloko akolia eza ketite elobi papa na Timothée Kayembe ezali ketite ezali sapato teke ata ezui emouye bakomisa na moi eza basaki ya ba mama te eza bilamba te eza tombola boka te eza biscuit te mais eza biloko akolia est-ce que biloko o balobaki lo euti na mibi pona kolesa peuple congolais na social otolukaka peuple alukaka libumu peuple azosenga nini kolia kuvuata est-ce que banda biloko wana ba ekomi lelo deuxième semaine ministre économie ata liloba na munoko na eteke biloko wana ekomi to biloko wana eza na niveau boye to na matadi to enfermer yango na boye bazo prévoir nini na ba dépôt na dépôt pe chambre froide des salariés parce que na matadi bato yonso bakena na ba port mwanda boma matadi ezalaka so biloko e bazako sala ngo stockage mais na kati ya stockage ba mulunge ezalaka tango mama benga na Londres na bi gloire à Dieu bande kona na Koweït kuna kota mambre côté ya ndeko nanga sudi ya Kwan eskada mebeta magalobi na butu batuninga nazalaki na droit ya kokoma na shadow na koloba makambo ya shadow awa tiko kende na ipene lobi na butu mbule yindi nazalaki na mbongo muke batuninga babi ba Thompson nango ti lelo pola te po babi ba oteka ngo na ba fête toza lelo so le 8 décembre banda biloko ekomaka ni ministre économie intervenir ni à la point de presse ni à kumisa à saluer promoteur aidé Fachi Beton tu peux comprendre que ba ministre na ba leader baza na ligne directrice te ya politique basala na mbuka na biso basala pona ko sepelisa bana na bango na ba jip na bango akoti na ministère aibi mbongo asombi mapango a violer bana bato loi ezalaka pour la petit peuple loi ya viole wana ba minere ezalaka pour na biso mais pour na ba autorité te mais so boke na ba boîte na butwa na ba ifasiki awa na Gombe
botamboli côté moko na badara na singa yenga esika na kene baza ko lever bana baoteka bango na lufu bokomona ce n'est que des autorités bato basa biloko wana. Est-ce que biloko ekomi tozoka ta eko ya biloko te biso to lekisi ba information mais ministre ya entité wana économie asenye ko réagir asenye ko pesa information na mboka ke biloko ye bakopona ba point de vente oyo basenye ko teka biloko wana. Oui, bato bakomi ko lobana ke biloko ese poli ministre économie où sommes-nous na biloko wana toza wapi? Boza ba ministre akovana na ba divate na ba climatisation boka soni. Un citoyen ko sala ndako na tie split na ndako ko vivre kaka. Mais bino bato bosenge ko aider population na ba entité à l'état. Qu'est-ce que vous faites na ba bureau wana? Okoti na bureau zimo na mosi ya bato bandi ko tombola ba jipe ko sima na kata bureau ministère. Voilà les malédictions ya Congo. Na kena kitsuka lelo na moni na Sinel. Bateki mwandambo bawacha ba boutique na liboso ndako ya Sinel. Et puis ba pousse clôture à Sinel. Toza wapi? Ba mama pompage bazana sika oteka te. Na wenze ya pompage na sa sotu muto ekoma wenze. Ba policier na bourgmestre angale masoni azolo ba bêtise à tout le temps na top Congo ke na bolimbi sanga eza soni. Ba congolais toza bato a soni. Je suis congolais. Je suis fils majeur ya RDC. Ya mboka République démocratique du Congo na koka soni te ko finga ba konza mboka. Et puis ça ko finga te ko finga za na lingala mais ça ko porter bino ba idée to correction. Tout ce qui est de wapi beaucoup ta na poste pour na osala nini to lobby lit politique na lit politique to za na conquête à pouvoir na conquête à pouvoir to za na échange du deux tout ce qui est de wapi boka soni après tout ko gagner mokili to ko nini osombi mapango après quelques temps okufi bakati le 1 mètre na mulungia ba beton kuna na so bobenga nécropole. Oui, merci nzamba sunga biso peuple congolais babenga biso peuple moko naïf tondima bindima ndima naïveté leki biso mingi tozo ndima. Pourquoi disolo mibale batuni ngai bana senti verte wani papa batoni bosongoi bana fachi beto balobi oh comment Vital Kamerhe bimi na boloko. Moi je suis pas de la justice. Justice ezali ko frapper biso nyonso, justice ezali ko tala na mokonzi mboka. Mais bolobi bo sepeli te parce que Vital Kamerhe bimi na boloko. Parce que bolobi bakatela 20 ans après bakatela 13 ans ba interjeté na cour d'appel. Oui, nanga na bino reste à vérifier. Mais là bolobi Vital Kamerhe azali bomba retardement. Botuna ginga mais pour nanga réponse nanga ezali Vital Kamerhe là beaucoup travaillé na RDC. Na boy ba faux débat ba nationalité pour nanga nazali église au milieu du village. Vital Kamerhe abimi nanga na bino tozo la justice et pesa biso éclaircissement. Parce que eloko ezalaka na Congo peuple azelaka information. Information ezali te ko dribbler peuple wana. Parce que peuple azali souverain primaire. Mukola ko revendiquer ba droit na e. Bon wana nga na bino nzamba ko sunga mukolango to ko bakande leka na ba Somalie na ba Soudan to ebinde nzamba ko sala. Mais boza ko condamner chef de l'état bande ko nango balingaka Fachi Beto ko condamner te mais bozo ka passe na mutema ke Vital Kamerhe abimi. Ngana ina pesa bino réponse moko ezali typique, simple réponse. Vital Kamerhe il a beaucoup travaillé na mboka oyo. Bolobi ba raison ya ba étudiant et consort ya ba mboko ba ressortissant ngana ebiango te. Na yebi pena ba information ba nationalité te et puis mon abotami na Congo, il a le droit na constitution à la nationalité congolaise même à Bedachou. À Bedachou azali 50-50. Il mérite même à cause de la gouverneur vu la province à Kinshasa. Na lobby actuellement, mais na lobby a conquis qu'on méritait comme ma gouverneur, tout député national. Abedachou, c'est un homme social. De boloba qui est na lobake, ceux qui ba Thomson ni waneye, ba luka Abedachou pour na ba point chaud avant, ba point de vente ya ba Thomson ni wana, ba peuple congolais boloba qui nanga. Nga na koloba boloba qui nanga nga na sana nga seneke médiateur, raza vrai député na Jimou Kendi. Entre gouvernement na population biso bapandisango toza na katikati wana 4e force ya constitution nazo loba na monde na nga média boloba na loba na lobby yango pona Abedachou solution ndenge ya kopesa moi valeur na Fachi Beto pona toza na époque ya Fachi Beto ba ministre ba fouteur ba ministre gouvernement ya ba wario soki ba wangi soki ba nini ba fouteur ministre de transport Cheribe Okende
akomi kolia biflitek akomi kovanda na bureau ba maman bazo entouré na bureau Cheribe okende na remaniement ba mona éternel pe placer nanga ata afundinga pouvoir ezali rotatif aza éternel ta kolongwa mama basaiba olobaka oki ko travailler na Fachi aza élu démocratiquement or que constitution eloba Fachi aza élu awela na Emmanuel Shadari azo pouvoir ba voter massivement Fachi beto bo travailler na ye environnement eza zéro salité au côté la bambongo na ba commission ya ba traitement ba dossier na yo pour na mindele ba expatrié ba exploiter ba nzete na biloko bango ba lingi ba matière premier biso na yo eza ba élection mama bazaiba na lobby conséquence eza ba élection to ko frapper bino ngana za média place moko te o ngana ko banga ko biso vérité que peuple a sandi yo ba moni Gentilingo bila bongisi moi ville capitale na ko ba mapeka peka mapungu pungu na ba lumière mais courant wa manyaku bon to ebite soki kolonga to kolonga te balobi Gentilingo bila zo sala jumelage na oya monaka mama bazaiba tango to banda ko finga bato lelo komi pouvoir na bino ils ont reproché bino tane lelo te ya na ngamosi ndeko na ngamosi to bunda na bino to tambola mais lelo où sommes nous biso na bino nanga moto makolo naza na valeur na honneur koleka bino eloko basenga kinga ba eleze tambwe tolanda ki epona ba interpellation ba ministre na ba motion à lobby mais na makamba bana lo bakolo mona kolo lupanga futela katele lo akoma ko futela alanda ba Moïse Katumbi papa na ngai Mouchar ve Mouchar o esika eleze bana sa émission na tayi komba mutute akoma po bara battre salaire a telemel Jean-Marc Kaboun peuple a komi ko compter na Jean-Marc Kaboun ke bino nyonso renouveau dans l'esprit retour à l'authenticité toza wapi likolo mbongo tokomi wapi tokomi ba peuple moko immature likolo mbongo peuple moko corruptible na bato batanga classe na batanga tête tokomi ndenge moko mélanger conséquence Congo zokende wapi dibulo tolobai tozo zipa nzoka toza ko afoncer lisusu ko timbola winza bazo lokumo alakisi bizali bino ngana lobi botunenga pona Vital Kamerhe na assemblée en 2006 c'était un vrai président assemblée par rapport au boyoka qui vient na Joe Biden mboso na ndeko nanga kende ko sala meeting na Kaluka Delis Sanga basilisi débat na assemblée akeko monter montage pour sala meka machine avec mboso babeti mabanga na Kaluka ba vidéo ezali basali podium aliya conquérir vemboso qui aza danger te to meka moto musapi na moto te okozika ekolongwa likamba musapi komi na motema bakeko antereo. Monsieur le président Fachi Beton peuple na ko wanga na ote peuple a ko trahir yote vidéo bande ko na boka bola ko saba analyse soki caméra bimi eza likamba Fachi Beton te Fachi Beton atala ka institution ya justice te Fachi Beton azali président Union africaine en même temps chef de l'état ya République démocratique du Congo eza na ba attribution politique na ba partage politique lelo bozo senga partout bozo lela ke bazong sata bato bazaikala bato banani na assemblée nationale za banani bato akala kakati mais to turaka leçon par rapport au tozako vivre lelo ndeko moko akomelinga wa kombo na ye Gédéon kombo na ye Gédéon loyongo akomelinga lobi ba Thomson esi poli bozo ko sabato na ndeko Francis Kalombo solution ndingo komiawa na Congo solution ya société mon alimité Bobby Thomson esi poli na matadi bokendaki eloko malonge zate eloko ba volobaki ba poison na biloko wana za biloko komi périmé izozo malili tende papa na Timothée Kayemba lobaki ke biloko ngo eske za en bon état ba komelinga wana bande ko ba congolais bazana posa osala suivi ndeko Joseph Kabila lobaka so bazana 15 personnes akitati na 5 eloko zanga kae akotala libulu na bango ba intérêt nyonso komi ya Joseph Kabila ndeko moko akomelinga wa bon na otanga ira chomba gera na prestige ambudi na ira chomba ba chauffeur ba komelinga baza ba ira chomba mibale balobi Joseph Kabila biloko nyonso eza ya kotongama na ye na oasis ya bandale ya ye na kodma sorti ya kitambo elefo wana na nzoko eza ya ye bandako bazotonga na ebale mais wapi esika ba congolais ba ko bénéficier bolamu na bango gera
Prestige Amboudi Irachomba na chauffeur mo Irachomba basangani baselike balobi biloko nyonso ekoma oasis ya Joseph Kabila ba immeuble mosusu na boulevard wana etalinga te Joseph Kabila sala pouvoir na ye asala pe ba tenance na ye bozo monango ngana zana faux débat mais bino ne bokomeli nge fona satisfaire bino mais à 100% te Joseph Kabila mona mboka asala makamu mosusu pe ya malamu Joseph Kabila pambola bato mosusu beba na marche de santé mutana posa mbongo mariage a pamboli Joseph Kabila ngape na liambongo na ye azaka ka sata bino bokanisa te mais ndeko mo pe akomelinga wa kombo na ye Arsène lokwa alobi est-ce que soki Vital Kamerhe abimi akoselike na Joseph Kabila kabange te na Moïse Katumbi na Fayulu te ke baselike contre Fachi ba congolais wana za ba faux combat soki bolingi mwana mboka lokwa Fachi beto eza ba faux combat irne ndi kataka makamu toko sanctionner bango na irne ba shadari ba okiliko eza latina moko te na saluer grand frère nanga moko apesa nga mayele aza kuluta mayele grand frère nanga na lingaka José Bafala malgré na basangu su bavotaka te mais na lobi mbalo oyo na ko postuler te pona José Baitus Bafala aza parmi bato bazo réfléchir pona mboka a instruire nga pona Fachi beto otozo ba ete tilelo Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine aza mutoto wa découvrir philosophie na ye na diplomatie na après na ebike toza ko sala patati patata banche politique eza ndenge ebele bokomona caméra bimi o wili bakonga kimi mais o Félix Tshilombo azo penser pour la social ba congolais na changement et ba congolais eza na mutu na moko na ba ange na ba archange na nzambo ayebi nazo saluer bande kwa liloba balobi to banga président Félix bande kwa liloba coup de chapeau tozo zela bozongi ya papa na biso mosali ya nzambe prophète Konde Dominique oyo aza kosala ke losambo ezalaka toujours na loboko na mutu ya Fachi tozala lokwa bande kwa liloba tosalela mudi prochain so ba congolais tolingani makambo nyonso ya Félix tomona ngo pamba epi aza na mabe mingi te aza mutu na lobi mabe mingi te par rapport tozo charger mabe mais président Félix azo luka lumière parce qu'après ye tokomona ba mabulu ya osakana te ona tomona na Congo te eloko eza malamu boso na nande ko na le linge sale na lobaka ça se lave en famille mais par rapport aux torture ba sanguinaire na lobi bien aux torture ya ba sanguinaire ba congolais tomona ata statut à Félix Léondé tozana mais ba sanguinaire ça sera la plus pire itulé la kosa bazolonga biso pona ko traumatiser ba esprit na biso ko inoptiser biso makambo tomona ngote émission lelo na lobi ba congolais to songisa amuro mobutu alobaka tatabo mamabo nde tokolonga Congo na sengi na ba congolais nyoso to lingana nazana papa nanga kabe abenga na Afrique du Sud azali papa leki ya molonga nanga me alobi ba émission na ifo na cadre yango parce que nazo sala pona bola mboka oui merci coup de chapeau na papa kabe na numéro no ne benga ulandinga na ba internet mais nako cadrer au moment où mibi bazo yiba président Félix abungi samba te ningo komelinga abungi na zambo azalite mais azako peser pouvoir kozwa ezali panangu bate nanda kona nazo pesa conseil na congolais nyos nanda kona yo moko na yanga oza ko bundana na lipa bana balia na bijanda bongo ya mboka to porter ka président Félix bande kwa Koweït est-ce que bo reprocher ngalo pona président Félix ngati lelo na mona na mabena ete ngati lelo pona président Félix ezali bolo batimbolaki to ngai to kwa ya telemi to lingai soki lelo na kopesa bambote na pesi mbote na papa Jean-Pierre Bongbangele o bana mbudi baloba na ngana bosanie Gédéon Bangiloli Gédéon Loyongo bana na ngai Saint Verte bana na ngai mitendi bolobi pona Fachi betona ya na kokita bana maluku bana nganda sese bana singainga naza pona rendre bino musalo bopona na ebisaka bino président Félix aza main propre biloko mosusu za ba récupération politique na ko banda ko décortiquer yango mais service à sécurité na Congo ezate service ya honneur ezali mais ezako exercer par rapport à homme de terrain police azo bana na pompage alobi na komi comme média na ebishe na bitika tracasserie po mboso akomaki wana mboso oyo ya Amos
akomi wana lobi samedi mais policier moka ulu abina facha akomi ale saranda konanga te ipe azana asia drapeau lokwanga pe a insultaki chef de l'état aulu wala na pompage azako finga chef de l'état mais na senga kake bakonza mboka bo ve na institution mboka pomboka ekende liboso na pesi libota na ngambo te sika bazali mosi na molonga na mama Esther Bangwa Bochilomba na bana na nganyo so ba Mailor bana na ba Tony Bosongoi to lingana po ko ekende liboso so bomona kinga na caméra ya Naomi Mpila na réalisation papa Timothée Kambe na coordination ya Jimu Kendi boko ratenga te ngana lobi na zongi Congo bomona konda na otambola butulo kwa mo intérêt nanga président Félix Anjo okanisanga mais nzambe pe muto asala ka toucher mutema muto mais to lingana ba congolais po Congo ekende liboso to ko pesa na ba information na Kambe News famille Jimu Kendi ba kanje baba tela yango parce que yende asala po ngana bino to pesa na ba info merci to kutana mikolo ko ya ciao.